Maintenant, nous avons mon édition il y a jeudi 6 avril 2023 et journal Ngorebe oui au Ekoi Bongo mokolo ya jour férié pour nous kanisa bongo combat ya papa Simon Kimbangu pour la conscience africaine na mongo mokende na pesi bino ba détail ya basango nyoso tolengeli pona mokolo ya lelo. Ndenge na lobaki na annonce na ngai jour férié ya yambo pona kokanisa bongo komba ya papa Simon Kimbangu pona conscience africaine uta tata mokoti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asinaki bongo ordonnance oyo etalisi ba jour férié na etando mobimba ya Congo démocratique ekoyaki mokolo ya jeudi 23 avril 2023 bongo ba fidèle kimbangiste ba tambolaki makolo uta ba paroisse bango pona ko chuter bongo na centre d'accueil kimbangiste ozomi na commune ya Kasavubu botala ndenge bayi kimbangiste ya commune ya Bumbu batambolaki pona mokolo ya lelo bolanda. Kinshasa ezalaki ya koningana na son ya ba flûte ya église kimbangiste mokolo ya jeudi 6 avril 2023 o ezalaki bongo mokolo ya yambo ya jour férié dédié na papa Simon Kimbangu pona komba na yepe pona conscience africaine. Ba fidèle kimbangiste ya bakwe nyonso ya capitale batambolaki makolo kobanda ba paroisse na bango pona koya kokutana na centre d'accueil kimbangiste o ezomi bongo na commune ya Kasavubu. Ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te. Bolanda ndenge elekanaki na ngambo ya funa mingi penza na paroisse moko ya commune ya Bumbu ndenge bayaki. Sardu Ndimbu azalaki elongo na bango. Na combat Tatamala Molimo Centre, date à lelo ezali date moko très historique dans monde mobimba. Pambate na 1887 tant papa Simon Kimbangu ayaki d'abord na Kimia asengaki ete mutu mwinda akoma mundele akoma mutu mwinda. Ezali na loposote na nzoto pete na makanisi bisika mindele bazalaki kosala leo mutu mwinda mutu travailler. Président de la République à Congo le baza mutu mwinda. Donc date à lelo ça significatif parce que départ, démarrage à Tata Simon Kimbangu, nous collaborons qui nous sommes en 1921. Yangoana, nous consommons à moniter non. Parce que lui, Tata Simon Kimbangu a bouli, depuis 21, ils ont mérité quand même reconnaissance. Valentine, nous consommons à Lili, pour que nous collaborons journée chômée et payée à travers la RDC. Pour la qui mon opinion, date le 6 avril 2023. Mokonza mboka apesi biso yango eza kaka bakimbangiste te mais ezali l'homme africain nyonso en particulier eza kaka te bakimbangiste mais l'homme noir nyonso mpona kolakisa ete biso mpe bato mwindo tozwaka biso ntoma oyo ayaki na ntina ete asikola mpe moto mwindo ezalaki bongo papa Simon Kimbangu ekozala malamu bayimboka nyonso bafetaka lokola bakimbangiste pamba te Simon Kimbangu azali kaka pona église kimbangiste te kasi azali pona baindo nyonso ngonga ebeti. Ministre ya droits humains mwana mboka Fabrice Puela a betisi ngonga tope ya sali bongo message na baimboka kolandisa na journée fériée dédiée pour le combat ya papa Simon Kimbangu pe pour la conscience africaine. Bolanda. Na mokolo ya le 30 mars 2023 président de la République a aussi bongo signé ordonnance numéro 23/42. Ordonnance ya mutuya oyo epesi mbano na komba ya prophète Simon Kimbangu pe elamusa conscience africaine. Na kosala kabongo président de la République ayokisi soni na oyo balobaka que nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire les akaka batu mususu bakoki kondimela prophète mais pas na yemoko bandimela kaete. Église kimbangiste na expérience na ngamoko na kutango na ba mikili ebele
na ba État ebele ya États-Unis d'Amérique, na Canada, na Europe, na ba pays mingi ya Afrique, pe biso moko na République démocratique ya Congo ezali bongo na ba province nyonso et ezali bongo mbala yambo mokonzi ya mboka à reconnaître combat ya Papa Simon Kimbangu. Au Congo ba nyokola comme pas possible. Tolanda na bilili procès ya Simon Kimbangu lokola criminel. Tomona ba kimbaniste ya yambo ndenge ba panza bango partout ba mema bango na ote ba tobengaka na déportation. Ba famille ebele ekenda bisika ya misika. Mais lelo toye ko reconnaître que combat wana ezalaki malamu, que combat wana ezalaka sanitaire. Yango topesi bongo longoni ya makasi na mokonzi ya mboka na ko reconnaître bongo kimbangisme. Et yango toko senga na banzele neke ba historien pe batu oyo batanga kilasi totangisa bana na biso ba prouesse to ba acte de bravoure ya héros wana Simon Kimbangu pour te réveiller pe conscience africaine pour Simon Kimbangu azali bongo réellement parmi ba héros oyo babunda pour na émancipation ya Afrique, pas seulement ya homme noir mais ya Afrique mobimba. Cérémonie, il y a ratification, puis adoption, il y a charte, il y a union sacrée, puis beaucoup. Nama komi oyo ekotam busabongo rassemblement politique moderne babengi union sacrée de la nation et salema kibongo mokolo ya mercredi 5 avril 2023 na Pullman Hotel toujours miwana na commune ya Gombe. Voilà. Basangana ki na hôtel Pullman na commune ya Gombe mokolo ya mercredi 5 avril 2023 bayi plateforme politique union sacrée de la nation pour na consigner charte topé makomi oyo ekotam busabango. Parmi bato bazalaki wana tokoki komona mwana mboka Bati Lukwebo, mwana mboka Mboso Kodia Kwanga Christophe, mwana mboka Jean-Michel Samalokonde, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, mwana mboka Vital Kamere, mwana mboka Augustin Kabuya pona kotanga kaka wana oyo bazalaki pene ya ba députés nationaux pe provinciaux membres ya Union Sacrée. Ba Union Sacrée ndenge makomi yango italisi basangani autour ya ba valeur lokola justice, paix, liberté, égalité, vérité, intégrité morale, fraternité pe participation. Union Sacrée ezali rassemblement ya ba congolais pe ba congolais oyo bazali ko partager même vision na volonté oyo bazali na yango ya ko refonder état pe ko assurer développement pe défense ya Congo démocratique. Union Sacrée ezali constitué na ba parti pe ba regroupement politique oyo ba signé charte pe lisusu ba personnalité. Siège ya Union Sacrée ezali bongo na Kinshasa kasi ekoki kozala déplacé na intérieur ya Congo démocratique na décision ya haute autorité politique. Ba organe na yango ezali boye: congrès, haute autorité politique, présidium, conférence des présidents des partis politiques, des regroupements politiques, pe ba personnalité oyo bazali bongo désigné et pas ya haute autorité politique. Union Sacrée ezali constitué na ba membres effectifs, ba membres d'honneur, ba membres pe ba membres sympathisants. Boyoka ndenge président et Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia Kwanga abetsaki ngonga. C'est avec l'autorisation de la haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que nos assises se tiennent en ce jour dans ce salon Congo de l'hôtel Pullman. Ces présentes assises sont essentiellement consacrées à la présentation de la charte de l'Union Sacrée, à son adoption par les membres du Présidium, par les chefs de partis politiques, conformément à l'article 72 de sa charte. Et Sengel Koeba était Union Sacrée de la Nation ezali sous autorité à Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo azali secondé et pas ya Présidium. Présidium yango ezali composé na Jean-Pierre Bemba Gombo,
Augustin Kabouya, Vital Kamere, Christophe Mboso Kodia Kwanga, Sama Lukonde, Pebati Lukwebo. Bongo, sima signature, sortie officielle ya Lingomba Oyo, ezali prévu pour le 22 avril 2023. Ngonga Ebeti. Kaka na cérémonie wana yambo ete ba tia bongo mokolo to na bango to pe ba signé charte oyo kotambwisa bango. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia Kwanga azwaki maloba wapi asalaki bongo historique ya bokeli ya plateforme na bango. Bolandai. Il s'agit d'adhérer aux valeurs, principes et cadres pragmatiques dont je viens fixer ici les grandes lignes enchérissées le président Tshisekedi. Ainsi, pour rendre effectivement et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire pour l'union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Ce rappel historique nous permet de situer le début de commencement du rêve incarné par l'union sacrée, plein d'espoir, d'avenir promoteur, prôné par son initiateur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'issue de consultation nationale, dès l'annonce de la rupture de la coalition FCC-CACH, le déboulonnement de l'ancien système était mis en place. Tout tombait comme un château de cartes. Jusqu'à la réqualification de la nouvelle majorité de l'Union sacrée et à l'identification de celle-ci, suivie de la mise en place d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Vous allez vous rappeler de tous ces événements. Tel est le raccourci du chemin parcouru pour arriver à la présentation, à l'adoption et à la signature de la charte de l'Union sacrée aujourd'hui. Vice-premier ministre, ministre ya intérieur, décentralisation et affaires coutumières, mwana mboka Peter Kazadi ayambaki bongo na bureau na ya mosala caucus ya ba députés nationaux élus ya Congo central wapi na masolo na bango batalaki likambo ya insécurité oyo ezali ko régner mwa mikolo na province ya Congo central. Irene Boulembi abetingo ngapona bino. Bokutani kati na VPM en charge intérieur Peter Kazadi pe caucus ya ba députés nationaux ya province ya Congo central na cabinet na ya Mosala wapi ba député topé beli ya Congo central ba evokaki baka ya coupure ya banzela pe lisusu interdiction ya circulation ya ba chauffeur ya taxi moto oyo babengaka bawewa au-delà ya 21h na ville ya Mwanda. Réponse Pebiyano ya VPM intérieur Peter Kazadi ekutanaki na bosenga na bango oyo alandaki ba préoccupation na bango malamu pe alaki bango ete akosala descente moko na ba province nyonso to pe bakwa oyo problème insécurité eza makasi. Esengeli koyeba ete vice-premier ministre intérieur annonçaki lisusu bakala te recrutement ya plus de 13 000 jeunes congolais na kati ya la police nationale na etuka ya Congo central. Recrutement oyo ezali ko viser ya ko résoudre insécurité oyo eye makasi na ngambo wana oyo ba civil bakomi ba victime na ngambo ya bato ya mandoki pe ba bandi boyoka ndenge ngonge betami. Et il a été question d'examiner toutes les questions autour de la sécurité de notre province. Et chacun, dans sa circonscription, a décrit la situation sécuritaire. Il a été très attentif à nos préoccupations et il a promis de résoudre les problèmes que nous avons posés. Nous avons pensé très particulièrement à l'insécurité de la ville de Mwanda, par exemple, à l'interdiction de circulation de Wewa à Mwanda. Et nous avons demandé
au VPM d'intervenir rapidement pour que la circulation puisse reprendre dans la ville de Mwanda. Il est question aussi de coupeurs de route. Il a été question de conflits de pouvoir coutumier dans certains endroits. Même pour tout ce qui concerne les gens qui ont été déguerpis de leurs maisons, des conflits, des destructions de maisons. Et le VPM nous a promis de régler tous ces problèmes. Je crois qu'il vient d'entrer en fonction. Tous les Kuluna qui ont quitté Kinshasa pour se déverser dans le Congo central, Songololo, le marché de Lufu, tous ces problèmes préoccupants de la population du Congo central ont été passés en revue dans notre réunion. Ngonga Ebeti. Na ngambo ya assemblée provinciale ya Kinshasa esengeli koyeba ete badepute provinciaux basanganaki bongo na plénière mokolo ya mercredi 5 avril 2023 wapi parmi bapoint ebele oyo ezalaki traité batalaki mpe likambo ya réintégration to mpe bozonge ya badepute oyo bazalaki bongo bamembre ya gouvernement oyo balingi bongo bazongaki bongo na hémicycle ya assemblée provinciale ya Kinshasa nifika na mpe Fiston Mandondo bazalaki wana mpona bino. Calendrier ya matière ya session ordinaire ya mois de mars 2023 ezalaki adopté na plénière ya mercredi 5 avril 2023 na assemblée provinciale ya Kinshasa nde balekaki mbala moko na validation ya pouvoir ya suppléant Serge Mulumba Kongolo oyo a remplacé élu ya Limba maître Peter Kazadi oyo auti kozwa ebonga ya vice-premier ministre ya intérieur et sécurité na gouvernement Sama 2 nde ekomaki tango ya réintégration to pe bozongi ya 3 députés oyo bautaki na gouvernement provincial pe bazongi ba siège na bango ezali bongo Didier Tenge Telito honorable Ida Mutara pe Jango Imvunzi bongo dossier honorable Jango honorable Ida ezalaki na kokoso oyo memaki penza débat moko makasi na kati ya baeli ya Kinshasa wapi bato na bato batalaki na bavi na bango partager ata bongo baeli ya Kinshasa misato oto tangi bazongelaki ebonga na bango na ngambo honorable Regine Kingunza ezalaki malamu te po honorable Jango azalaki élu ya parti politique Alliance pour la bonne gouvernance oyo déjà alongwaki akotaki na ACP sengeli a perdre poste yango boyo kaye ndenge abeti ngonga député azalaka na mandat mais ebonga oto vandelaka ezalaka ya parti politique parce que zana député te abimaka na parti politique te ba député nyonso tozali awa towuti na ba parti politique towuti na ba regroupement na mukanda libuku likonzi elobi soki olongwe na parti na yo na kati ya mandat yo moko olingi olongwe kei oko donc au perdre mandat na yo pe siège na yo alors alongwa akenda vraiment moi si c'était moi à sa place je peux même gêner les amawa ye moko pe ili ya komina masina Jango Imvunzi abakisa kiboye na lobby na pesi merci na ba collègues députés parce que ba respecter mboka mibeko ya mboka ndenge ezali sikoyo et permettre nga nazongonga pona koyeba préparer l'élection ezali baza décidé parce que bapona kindenga bapona ki parti te parce qu'on élit pas les partis on élit les individus alors lolo sengo ezali ete choix na bango ekena maite parce que zongi esika yango ezalaki mbala liboso ngonga ebiti Olanda sika awa moko ya badepute provinciaux ya Kinshasa oyo azalaki bongo réintégré to pe azongaki na parmi bandeko na ye baélu tolobi bongo mwana mboka Didier Tenge lito ndenge abetisaki ngonga na mpona kotalisa esengo na ye ya koretrouve bongo hémicycle ya assemblée provinciale ya Kinshasa boyoka ye na micro ya Fiston Mandondo ya l'État tozongi ate balobaka réintégration mais eloko esali malamu c'est que c'est-à-dire tomoni maloba ya bacollègue na biso bandeko ndenge baloba na monoko bandeko barachérir mpona kopermettre la venir des nouveaux mais tozongi na esika na biso donc c'est-à-dire que organe budgétaire eta contrôle parce que mosala ya député ezalaka kaka kote balwa te mais ezalaka kocontrôle mosala ya exécutif kocontrôle bon ezokota pwani ezokota te pwani ezobima donc mpe kopropose basanction so esalami te moto apropose basanction tobeti na esika eza mosala il faut bato bayeba mosala ya député deza eza kaka kofana ate aza na mosala monene mpenza na kati
Donc yango toyona mpona bameilleur yango namoni mpe na esika ya commune na ngai ebele bamisala sanitaire na cadre ya infrastructure tomoniki baentreprise ebele basali misala yango esili te bazotravaille malamu te. Donc yango eza wana contrôle parlementaire na kati ya misala ya député mpona koyoka makambo mpona kobengisa mokolo aza nango soki alobi ke oza na moko te wana toyeba mponi aza nango te me misala eza mpo esalama selon les normes esika mosusu tozomona banzela eza moke kabe ezokatana baedele objectif nde eza mosala na biso mpo akolandelamo na kombo ya population. Na oitali ba parti politique Sénégal Koyeba été bureau politique ya mouvement de libération du Congo et avec bongo na masolo na ba allié et à partir de mon emboka Jean-Pierre Bemba Gombo mokolo ya jeudi 6 avril 2023 na siège ya parti aux amis bongo na commune ya Gombe nyonso oyo pona ko lengele maponomi oyo ezali koya na décembre 2023 bolanda. Ezalaki bokutani ya mibale na balie ya parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo tolobi mouvement de libération du Congo MLC na bokuse mokolo ya jeudi 6 avril 2023 na siège ya parti tozwami wana na commune ya Gombe. Bureau politique ya mouvement de libération du Congo ezali kotia ba stratégie nyonso en place po ete na élection ya 2023 bakoka bongo kozwa ba siège ebele elongo na balie na ye. Fidèle Babala Wandu, secrétaire général oyo akambaki réunion yango atalisaki baalie ndenge nini ya kosala to pe ba stratégie nini ya kotia en place po ete bakoka bongo atteindre ba objectif na bango. Boyoka mwana mboka Valentin Gerengo, président interfédéral ya mouvement de libération du Congo Kinshasa, ndenge abeti ngonga na kolobelaka pe signature na ngambo ya mouvement de libération du Congo na nzela ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba ya charte ya union sacrée de la nation. Boyoka kutani lelo na baalie na biso ya MLC pona kutala ndenge nini tokende na maponami toyeba nani aza nani aza na parti politique nini aza na bato bonisima na ye po tosangana esika moko tokende na maponami mpe tozwa ba siège ebele wala ntina nini tokutanaki na bango lelo. Charte union sacrée biso ozana kata union sacrée tozala ba ministre na komba union sacrée pendant que lakisa effectivement tozana kata union sacrée voilà pourquoi il faut signer document pour le bac tozali sika moko eza gouvernement ya union sacrée voilà pourquoi to signer. Non il y a aucune différence kaka ba formaliser mukanda parce que tozaki na kata union sacrée mukanda moko ezala kite sikonde batie mukanda ko lakisa que tozana kata union sacrée un peu bas ndenge balobaka na mouvement de libération du Congo na Nzambe tokolonga ngonga edeti. Tokende na ngambo ya province ya Congo Central pona kotalisa bino ete population ya ville ya Boma batombokaki makasi pambate arrêté oyo gouverneur asignaki pona bozongi ya baactivité na port ya Boma ezali kaka respecté te ti lelo oyo tope ezali na mise en application te pona yango bazali kosenga départ ya ministre provincial ya transport ya Congo Central bolanda bango. A respecter, arrêter Oyo yé assigné pour l'avantage de la ville de Boma. Parce que tous les deux villes de la province, les deux villes essayent et vivre. Bande Komatadi, Bazakuna Bayebi, tant ou bon Mezalaki Toyamaki Pebango. Donc, Bisobé tous les droit à vivre. Alors, monsieur le gouverneur, a respecter, arrêter. Tous les deux, alors la ministre provinciale de transport, a fait ça y honneur T. Nako Baby Samibeko Oye a Pessi. Pour la ville à Boma, merci beaucoup. Matondo dégagez! Matondo dégagez! Comment la ville Otoyaki Banakala? Abima, Ayem Sabiso, Posa Nabiso, pour répondre. Moi, je Bima, et ça, tu comprends. À moi, si tu as un mobile, il n'a pas contre le pouvoir. Tout le monde est là, nous. Quand on a dit que ça a été marié, Swami, quand on a côtoyé, on a pouvoir. Pour les années, moi aussi, pauvre moi aussi, mais on a Koloba, la place est battue, Bélé, Bazama Kambutu. Il y a autre monde qui a été le marié, Swami, n'a pas Zate. Donc, on a santé la Zate. Oh, ok, plus tu peux marcher, tout le monde, tout le monde était. Donc, c'est le paiement de la ville, on a encore Bima, et Zate, pour ça, ministre, on a donc carrément Kambaporo, alors, n'a aimé la ville, on va zone ici, alors, on va zone service au mari, Swami.
na kotalaka ndenge feti monene ya bakristo babengi pasika to pe bongo Pâques ezali bongo koya nde etindi révérend pasteur Emmanuel Kupenza Makelele responsable ya église CBFC lisala na commune ya Kasavubu akoka bongo kobekisa ngonga oyoka ye lingomba na Yesu Masia na manaka na yango lolenge etambolaka tozali kokanisa mais ezali kaka likambo ya kokanisa te. D'abord ezali eloko oyo mpona bakristo ezali lisekwa na Yesu mais tokoki koloba lisekwa te soki kufa ezali te yango wana tokoloba ete mpona bakristo pasika ezali kufa pe lisekwa na Yesu mais yango euti wapi? Bakristo te babandi yango ebandi na bayuda na bowumbu kuna na mokili na Egypte basali mibu kama mine koleka bazonyokwama bazali na posa ya kokangolama bongo nzamba kosenga bango bako akozwa nyama baboma batia makila na porte tango mange na kufa koleka akosimba bango te salamaki bongo tango bato na Egypte bazolela bana na bango ya liboso ya mibali bakufi pe bibwele na bango oyo wana ya motu ya liboso ekufi na ngambo na bana Israël bazali kobima pe kokende yango na babi pasika ezali kolongwa pe kokende passer outre. Voilà auto bengi Pâques to pasika babimi na bowumbu bongo na koloba nini lelo libota ya Congo bazana bowumbu ya lolenge nyonso banda to bandi tozwi lipanda kino lelo peuple congolais azako nyokwama azali na pasi yango na tozo senga peuple congolais acha elika na nzambe na Pâques oyo ayeba ete Pâques ye komema ye kokangolama lisekwa eye na makambo na ye nyonso oyo nzamba memile ya solo toyebi ete bokristo kondima ememi biso na bokonzi na nzambe na likolo me tosengeli tobika pe bolamu na mabele na mokili tozali kobika yango na kokangolama na biso ezali na makambo na molimo oyo tobengi spirituel kokangolama na biso ezali na likambo etali basentima makanisi na biso mitema na biso efungwama tika tososola ete pasika oyo eya kokangola peuple congolais tala na est ndenge bato bazo kokufa bitumba na nzela na Pâques oyo to pasika oyo ememela biso bolamu ya mingi pepo na lokumu na nzambe. mwana mboka aziko mukanda azali bongo kopesa possibilité na bayimboka bakoka bongo koma bakolo lopango na mbongo moke bolanda. Nani akotia lisusu tembe bilembo yangoyo mosala ezomonana après avoir kopesa plus de 5000 motos na bawewa. Président Ziko Mukanga, représentant ba motocycliste nyonso ya République démocratique du Congo, aye lisusu na opération koma kolo lopango oyo ezolakisa puissance pe serré ya président Ziko Mukanga batu ebelo bozali komona bayende kozwa mapango na bango bapesaki bambongo na bango bamoni bilembo yangoyo bandaku yango ezotongama bawenze pe yangoyo mosala nde ezosalama awa na $1300 ya pamba ozwi lopango na yo babengi yo kolo lopango. C'est pas nangana olala pongi à l'aise. Nalia tena za à l'aise. Nzela ya motuka pe ezali nzela kitoko concession ani petense o bozali komona. Président Ziko Mukanga atie yango nde pona ba Congolais nyoso na mbongo muke okomi kolo lopango ba aveni yango ezali aveni Ziko, aveni Ediko, aveni Lulwa, ba aveni eza ebele yo pesa kaka confiance na président Ziko Mukanga okozwa lopango na yo botali malamu lelo to tie déjà ba tracteur misatu oyo zo sala déjà musala awa une opération koma kolo lopango na bango ya moke concession ya liboso oyo tosalaka na $1000 esili tobandi na concession ya mibale $1300 na $1300 kosala nde mpo nozwa lopango oye na $300 opesi lokola ya compte ntango kopesa $300 1000 ekotikala ozwi 1000 wana odivise yango par 12 obandi kopesa moke okomi mpe kolo lopango toyokani deja na société ya baaméricain c'est-à-dire ndenge tozosala boye d'ici 1 mois bazoya kotonga 10 000 maisons batongeli yo ndako ya 2 chambres ya salon na nyongo obandi kofuta moke pona kokutana na président Ziko Mukanga yo benga nanu numero oyo
to pe leka na avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka are Mabaya na commune ya Kalamu okomona immeuble Efra kota solola yo pe babenga yo kolo lopango. Population ya ville province ya Kinshasa bango pe bazangaki te kopesa mwa liloba kolandisama na jour férié oyo tata mokonzi asinyaki na ordonnance na ye mpona kokanisa bongo komba ya papa Simon Kimbangu pe mpona conscience africaine molanda bango na micro ya Patrick Lusala. Kolantiama na ordonnance ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wapi ezali ko fixe liste ya ba jour férié légaux na République démocratique ya Congo na article 1er na yango ya le 30 mars 2023 oyo e fixe date ya le 6 avril ya mbula nyonso lokola journée ya komba ya Simon Kimbangu pe ya conscience africaine nde équipe ya ngonga ebeti ekitaki sur terrain na commune ya Gombe pona kosala constat lolenge nini bayimboka bayambi ordonnance yango. Na bokomi etelisemi ete majorité ya bato bazali na esengo na ordonnance yango mpona koloba ete papa Simon Kimbangu azali mwana ya Congo esengeli kokanisaka komba na ye boyoka ngonga. Asali loko moka malamu. Pourquoi? Parce que eza na bafete ebele tofetaka na mboka oyo origine yango ezali parfois obscure, parfois na banzela moko pe ya bien te. J'allais dire diabolique, mais Nabi simplement, Eza Bandela Moïsali, Oto et Bipete. Mais maintenant, le président a reconnaître culture Nabiso, a reconnaître le prophète Nabiso, Simon Kimbangu, parce que c'est un Congolais, et qui a déclaré que le journal est à la férié. Donc, au lieu que tout ça, tout fait, il y a fait, il y a Bamindele, il y a Boyozon ici, bon, non. Donc, c'est le mot bien, et je suis sûr, hein. Et je suis sûr, à peu près sûr que les Congolais ne soient pas bien. D'abord, à remercier le chef de l'État, Bengue a réalisé la promesse qu'il a promis qui Kimbanguiste. Parce que, qui jamais qu'on effacer l'histoire. L'histoire est toujours l'histoire. Donc, pour nous, on a une copie et la PCI chef de l'État, le gouvernement a été Ngonga Ebeti. Irène Boulembi o azali bon moko ya ba journaliste na kati ya rédaction ya Canal King Télévision azali bon ko so tembotama elamo na neveu na ye mwana mboka Nema Boulembi mwana ya papa Pepe Kifuta Boulembi pe ya mama Bomengo Matata oyo azali bon ko fêter mbotama na ye mokolo ya jeudi 6 avril 2023 mbotama na lisusu elamo Nema Boulembi. Awande nzwi ndingisa ya kosukisa édition ya jeudi 6 avril 2023 oyo ekoyi bongo mokolo ya jour férié ya mbo pona kokanisa bongo komba ya papa Simon Kimbangu pona conscience africaine. Merci ekei na Sardou Dimbu oyo azalaki sima caméra montage esimba maki na mwana mboka Christian Makutu pe Teddy Agwana régie finale esimba maki na mwana mboka Samson Ilunga. Mokolo ya vendredi 7 avril 2023 nde bokutani na mija alua oya kopesa bino basango mosusu ya journal Ngonga Ebeti. Boboto o mabota mabino.